JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao andeko ba congolais mabe koti na kati ya communauté congolaise sango ya liwa sango ya pasi bandeko nanga vanda zala branché soda ya poto na ya kaka koyebisa bino vrai vérité oyo ezoleka na kati ya communauté bandeko nanga vana kina musika na oyo na ye koyebisa bino lelo na osenga na yo ndeko eza mbala liboso olanda otala omona oyoka soda na oyo ya mikili to s'abonner na chaîne na biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV, chaîne ya malonga, chaîne éducative, chaîne epesaka ba conseil, chaîne le baka vrai, le baka vérité, awa mafinga la raté, awa batonga raté, awa mabeza te, rendre za raté polémique za raté, awa respect. N'a pas d'information sûre. L'information est dans la source. Bande qu'on a un livre sangwaliwa, sangwaliwa et ça la passe. Et ça la passe pour la nini. Manière de qu'on a vu so ya mobali akufi. Akufi pour la nini bande qu'on a ngai, akufi pour la mukanda. Akufi pour la mukanda bande qu'on a ngai. Na robarango souvent que mukande zali tata na mama kasi yo et tu oyoka ngati. Alors on que mukandeza très important. Zano na ba millions, zano na ba mbongo lingi ba voiture kitoko ba ndawa kitoko kasi so mukandeza te o kokati. Mukande pesa ba VC, mukande kabula mabala, mukande zoboma. Yango wichiko boma ndeko na biso ya mobali. Bandeko na ngai soda ya poto na lobaka vrai. Na koki jamais un jour kozala ennemi na yo ndeko congolais. Bien sûr que nazaka zaïrois, mais tozaka ka makila moko. Bizali peut-être ezaya ko kanate, makanisi za ndenge moko tie, kasi na yaka wana pona kusunga. Na kozalaka jamais ennemi na yo, na kozalaka nende ko na yo pona kusunga yo. Bande ko na oloba tous les jours na obeta CT. Pour mutapesa yo information à renseigner yo makamutali immigration makamutali mikanda na poto et comment ya mbongo to mona ba organisme belé to mona batebe na ba réseaux sociaux ba tie ba adresse na bango so koti na site na ye o mona e senga yo carte bleue e senga yo okota mais au futa pour ba information pour ba renseignement à renseigner yo pour na makamutali immigration et puis yango ndete mtepe so mukanda ndeko na yena nka koloba o ezoleka na kati ya communauté sali pasi ndeko na biso ya mobali atiki biso pona pasi ya mukanda mukanda na koloba yango bandeko na ngai prenez conscience bozwa yango au sérieux na lobaki na kolobaka tous les jours na zawana pona usunga ndeko na biso amibomi ndenge nini bolanda ezalaki yena mwasi na ye discussion makametali mikanda moyibika ndenge zalaka ndeko na biso azalaki na mwasi na ye baboti mwana moko. Alors maman papa déclaré mwana kasi na kaf bayebi papa te papa alobi na maman kotisanga na kaf tianga na kaf so na koti na kaf le temps na sa ba démarche na nga mukanda
et ko permettre ngai na zo mukanda lokola na sita boti mwana moko na soki naza na CAF ekosunga ngai ekopesa mwa kilo epesa mwa poids na niveau ya dossier na ngai bakopesa nga peut-être mukanda mama boyi mama lobi non nga na konti na CAF tie parce que na CAF mama hotel na ba intérêt na ye ba intérêt na ye nini ba allocation jeune enfant allocation familiale allocation APL et puis allocation otobengi RSA revenu de solidarité active mama komaka na ba 1300 1500 mama boyi kotia papa na kati ya CAF aboyi kokota kombo ya papa na kati ya CAF ebandi koswana papa telemeli ye mama lobi non okota te na kotia te komi kutu te il faut obima na ndako yo to na obenga mbila bando na bota la place to sukaka bota la place ni mbongo emema biso bota la place ni motema mabe e pour assembler la lokola kongola zate ba mama o ni surtout yo kana monoko na ye Dieu fait grâce nzamba zo sunga nzamba zali nzambe monene azanga te dimanche l'église mais mama boyi papa za na kati ya mukanda ya CAF aboyi na dossier ya CAF papa kota papa kokite papa sali tout abundi mama boyi papa je likanisela komi boma papa kei wapi na metro papa ki komi bwaka to benga inani papa zoba papa bolole akufi kaka boye pona mukanda souci ya mukanda pasi ya mukanda yango ne ko yebisa na onde ko na obendo matoi mukanda eza important sala ba démarche ya mukanda kozela na mkongo ya mwasi te kozelaka mwasi te ndeko na ngai tala drame ye na kati ya communauté tala likambo ekwei na monene ndeko na biso tiki mokili oyo et son âme se repose en paix pona nini pona mukanda zo wela na mwasi ba wela mukanda na mwasi te mukanda za préfecture bandeko na ngai na koloba ngona monoko nini mukanda za préfecture eza ndeko na oya mwasi te to ndeko na mobali te to famille na ote mukanda za préfecture sala démarche na yo bunda ndenge soda ya poto bunda bandeko na ngai na sala mnoka rappel tant so bokanza soda ya poto zo mukanda kaka boy pa ekoi na matiti uti kaka boy na likolo ekoi te soda ya poto na époque to yaka to lala na ofra to la na ofra ba yebi na France ofra ici que zalaka place wana na hiver na malili il faut que nous lala na butu pour lobi na tonza na place donc au comme na ofra na 23h au lali ti tongo ya 7h 8h le ba fond là ba bureau na malili andeko na ngai to souffra na mboko pona mukanda yana zo bana ndeko na yo kozilaka ya mwasi te soda ya pota zilaka ya mwasi te zilaka ya mundele te soda ya pota kenda ikolala na préfecture kenda ikolala na ofra na butu na malili tinzamba sungi mikona mikolo ba mwana ba mwa bane na bane mukanda biloka nzote yo koka ya na zote ya yo ndeko na ngai za na courage za na kondima kozilaka ya mwasi te po mwasi ya kopeso mukanda te muta kopeso mukanda za préfecture et puis na kondima na yo na okene musika te na eka na epsa binoka ke communauté za na matanga ya soni na bengi matanga ya soni parce que ko ndo komi bwaka na métro na train po na mukanda eza likamu na soni ya likamu na soni na ebite ebembe wana soki bato ba kozala na ebite eza makambo ya soni bande ko na ba congolais komi boma po na mukanda kasi na bipe mukanda eza tata na mama esa la pasi kozanga mukanda na mboko oyo boyoka ka soda ya poto boyoka ka ona zongolo batongo pokwa eza pona kosunga bino na koza l'ennemi na yo te na kozala pe jamais l'ennemi na yo soda ya poto biloka nzoto eza koka soda ya poto na sukiawa bandeko vous partagez vidéo oyo vous s'abonner na chaîne ya soda na bino ya mikili JDK Mopao TV merci tokomi la prochaine émission ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica.
Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.